tosalaki constat omonake le taux d'alcool to le taux d'alcoolisme na nzoto ya bajene eza ebele na Congo oh eza makasi omona siko ye moko akomi base ya malere wana wenza nzambe te po yo batieli yo 40 km à l'air mais yo ket osali 100 eza yo moko cause bakose mosusu naturel ezali lokola baresponsabilité ya moto yo omela kisi bayebisi yo surdosage eza mabe yo tellement badouleur eleki osali bamélange ya baproduit esali surdosage omeli esali retour ya mabe soko okufi satan azali aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Dinga mama oyo ayebi kosolola balobi tosabone biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki orate etali yo o nayokaki te o namonaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Dinga. Bana poto bana mokili mobima ça dépend na RO Bogolandela Francis Moté Chando garçon de luxe l'homme de beta biloko o kelenga biloko di soko beta biloko te o elenga biloko ndengeni toujours na kata la Nzinga TV chaîne à vitesse c'est chaîne ya actualité beau commenter beau partager beau aimer émission beta biloko bandi bokota émission beta biloko bandi TV Moko Batebele toujours na Katalaga Nzinga TV chaîne à vitesse c'est chaîne d'actualité commenter partager aimer tikana vandisa mama la Nzinga moulin vencedor moi c'est makasa longa bitumba ba 2000 personnes 3000 personnes mama la Nzinga longa bango di bakisa ka lisusu nani la japonaise lenga mokili bimasuki ya pembe okumbaka bakoko tikana vandisa l'impérateur azaka ka moko na kombo Antonio de Bundes l'impérateur na pese bambo te pese zali tikana vandisa mon vieux adosenga maître sengi kinga sant toujours motomoko bien bikabaka batika na vandisa tarzi kingi papa Versas et Kolo Versas alata griffe msute kaka Versas na Versas tikana vandisa YM autrement dit Yolan Mombele 4 fois maman tali mozo komisi nzambe quelle beauté quelle taille quelle fraîcheur tikana vandisa mama katokunga la beauté de Atlanta tikana vandisa dieboula lokumu ya bana Mombele Japon toujours die alata griffe msite kaka Japon dieboula lokumu ya bana Mombele na pese bambo te pesa zali tikana vandisa François Foutila Mokonzi ya bambeku na kati ya Orlando na pese bambo te pesa zali émission beta bloque bandi boko bombatisa ba volume sujet na biso mukolo lelo eza sujet moko boy oyo bozwa ba big na ba feuille ton maître Gabriel Bondo zoloba bozwa ba matière bozwa biloko ozoloba pour lelo eza ya koina mabe par rapport ya mboka na biso par rapport to sali constant na ba morgue to sali constant ba jeune nde bazokufa belé ba jeune fille ba jeune garçon maître Gabriel Bondazawa azoyebisa batu pourquoi ba jeune bazokufa lelo ezoyina mabe na plateau na nga ya beta bloko kelenga biloko merci beaucoup. Sur le grand caméraman Karaneng na benga ka couleur image na image déjà to kotisi maître Gabriel Bondo si je na biso mukolo lelo na rappeler lisusu bato bota la biso baboni na biso bozwa ba biki na ba feuille bo retenir maloba oyo maître Gabriel Bondo akoloba awa po izero ina mabene émission beta biloko OK lengi ya biloko to bandi déjà na salutation. Bonjour maître Gabriel Bondo. Bonjour papa journaliste. Bonne santé. Santé za malam. Nangolo nzambe makambo za malam. Merci maître Gabriel pour notre temps au pesi biso to sur la par rapport à mokolo lelo au pesa bato bauta la biso mayeli makasi nebi ke batu musu bayebi na batu musu o bayebi te pour mokiliza bongo oyo yebite joa mayeli ya on abi ke non ndeke bauta la biso bozo ba biki na ba feuille boyo kamaloba oyo maître Gabriel Bondo akoloba a en émission beta bloko o kelenge bloko. Maître Gabriel si je na biso mokolo lezali pourquoi ba fille ya lelo ba jeune garçon ya lelo pour tout ça li sondage na tamboli na ba morgue pour biso awa to salaka to lobaka te
tout ça va peine à musala to tambol na ba morgue to kena ba morgue ba mama yemo to kena ba morgue ya ba kalamu to kena ba morgue ba selembao to kena ba morgue ya ba makala to ke na ba morgue o eza na 24 communes ya Kinshasa ya mboka na biso tout ça li constant que ba jeune fille ba jeune garçon ne bazo kufa makasi koleka ba papa na ba mama yebisa biso pourquoi kaka ba jeune garçon na ba jeune fille bazo kufa makasi koleka ba papa na ba mama. Oui, na bandi kopesa merci na yo lisusu ndenge ondimi ko yamba ngai une fois de plus na plateau na yo pe na émission na yo Beta Biloko na plateau Beta Biloko po ete tolobela na constat oyo yo sali na banquette oyo yebi na ko sala sur le terrain après avoir ko sala constat na yo omoni ke ba jeune ba bilenge bazokufa mingi koleka bampaka. Oui, constat na yo ezali eza vrai maître. Oui, eza vrai, eza vérifiable que le lot bilenge tozokufa mingi koleka ba koko ba papa na biso. Ce qui tozokufa mingi po ete ba raison ozo sala ke biso ba jeune to bilenge to kufa mingi ezali ezali ba raison ezali Autant la biso mo ba quelque ba raison na po ba bazo maile po ba simbi ba biki na ba fait mettre. Oui, sikoyo avant tokota na ba raison na lingi tozonga mwa simandambo. Dans quel sens? Na lingi d'une manière générale to comprendre sens ya kufa. Kufa ezanini? Kufa ezali un corps sans vie. Autrement, c'est l'absence du souffle de vie dans un corps. Alors, tant que corps ezali sous na bomo ete nde komiliwa. Wana élément ya liboso. Et deuxième chose, liwa ekoki kozala na trois sources. Nzambe akokozala source ya liwa ya mutu. Satan akoki kozala source ya liwa ya mutu. Maître Gabriel batibele balobi que non nzambe ne mutu azora batu liwa nyoso nzambe ne mutu permettre ngo tango zo ba Satan ko zo pe source ya liwa ya mutu expliquer biso na ndenge ni Maître Gabriel. Oh, nazala non kotanga ba source. Nabaki nzamba koza source ya liwa, Satan koza source ya liwa, troisième source ya liwa, mutu ye moko pe. Aroza source ya liwa neti yo moko boye. Okoza pe source ya liwa na nga moko pe boye, na koza pe source ya liwa na nga. Mais par rapport à Satan, so tengi na makomi na Bible, na Jean 10:10. Au monde nango kuna bien Bible lobini. Les voleurs ne viennent que pour détruire, égorger et tuer. Déjà tuer ça nakati. Koboma, voilà. Ça veut dire que Satan a aussi la capacité ya koboma mutu. Ya kopesa mutu liwa. Donc les kamba okamote pour la parole de Dieu le dit. Sikoyo ba cause. Toko kozana na ba cause tochango à deux niveaux. Toko kozana na ba cause eza naturelle. Toko kozana na ba cause msusu ezali surnaturelle. C'est-à-dire ba cause spirituelle. C'est que je voulais dire par surnaturel. Alors na ba cause naturelle. Eko kozala eko kokoma mutabeli à un âge avancé, à Koufipe. Et ça cause naturelle. Mutakoki pe kozala ndako eziki azali na kati. A Koufi ça cause naturelle. Ouais, ça va cause naturelle. Accident pe koki koya, mutu pe tombe so pa Koufi. Toko ko chon cause naturelle comme toko chon na cause naturelle. Mais yeba que na cause naturelle sikoy. Na cause naturelle en dehors il y a ba cause oyo totangi eza naturel, mais il y a aussi la responsabilité ya mutu na kata ba kozwana. Pour mutu mususu ko kozala yebi ke awa ko rouler nango ezali par exemple 40 km. Mais il a roulé à 100 km. Excès de vitesse. Ah, à sali excès de vitesse. Omuna liwa wana ni Nzambe ni Satan, mais le mutu ye moko a commis siko source to cause. Yemora luki ango pe. Ah, yana sebela no poza mayele. Na sebela no po émission des Arabiens. On a vraiment pas souci à battre. En tout cas émission est kende liboson.
Merci beaucoup, maître. Au moins, ce que yé moko komi base, il y a malheur wana. Ouais, ça nous embête. Pour yo batelio 40 km à l'heure, mais yo au sali 100. Et ça, yo moko cause. Par cause nous naturel, ezali lokola ba responsabilité à mutu. Yo o melakis. Ba ebisio surdosage eza mabe. Yo tellement ba douleur eleki. Au sali ba mélange à ba produit. Et ça li surdosage. Au meli et ça li retour à mabe. Soko kufi. Ça donne à zaï. Nzamba zaï. C'est erreur na yo moko. Oh. On me lobika mbala moko direct. Surdosage. Ça donne de rosé là. Ton nzambe de rosé là. Yo moko. Au second pas. À ce moment-là, yo moko ozali responsable numéro 1. Ya kufa na yo. Mete na kachuma muki. Est-ce que mutuana ope mana kimia to ope mana pe na kimia te so akufa? Te, au moins sikoyo, kope mana kimia, to kope mana kimia te so okufi. Et dépendre ce qu'on est tambol o mutazana ngokata mukilia. Alors ce que makamwala nyonso, mutayeba ngo malamu e nzambe. Po nzambe lobi ke na suka ya makamu nyonso tu. Tango kusambisa ezake po mutu na mutu azwa oya ye litomba, c'est-à-dire lifuta. Oui oui. Même atayo. Nzambe nda yebi. Que litomba na yo ndengo zo komitambola e kozala ndenge nini ata ngai nzambe ba yebi litomba na ngai kozala ndenge nini façon oyo naza kotambola. Merci beaucoup maître. Beta biloko to. Siko omoni bakozi musu ezani ya bakufa ozomona papa so sali constat omona que le taux ya alcool to le taux d'alcoolisme na nzoto ya ba jeune eza ebele Na Congo penza makasi. oh eza makasi et puis taux d'alcool en haut ils ont dépendre ka ba mais produit moko te mais bazo sala na ba mélange Pâte à rôder. voilà mutu asali pâte à rôder Sangisi ba whisky nyonso. asangisi ba whisky nyonso ba sage des intelligents ba savant ba loba boye mukolo oyo mutu aliaka ligorodo eza te mukolo wana nde abimaka makwanza okoki kosala ba mélange lelo olamuki bien lobo olamuki bien lobo kuna olamuki bien mais eza kaka na jour moko conséquence ya pratique wana ekorattrape yo et ton conséquence wana ekorattrape yo nazoyebisa yo ntango okufa nana kozala responsable ya liwana Moi perso il y a bien te mazo sangisa ba blue wana maître. d'abord tozalaka na sous alimentation d'une manière générale na mboka na biso toliaka bien te tozala ba problème économique Ça ba poisson yé ba soso yé maître Gabriel. batekaki yango te te soki kaka kote batekaki yango tolakisa kaka comme ça tokende somba te Ba loso ka nyama ka sese aki ba blue. epi mpo nga ti lelo depo na bomba ba 10 dollars na nga ti sikoyo na osomba eloko te mais problème eza te mais problème eza que ntango yo ozosala bamélange wana Pâte à rôder. bapate arode wana moto azwi bombe aomela nazoloba yango tosimba yango omoni les jours à venir 10 ans à venir 20 ans à venir yeba yango bacatégorie ya bamaladi ni toza nango toza na bato ebele bazala baproblème cardiaque Maître oza prophétie to ndenge nini. te prophétie te po congolais akendaka kosalisa check-up te c'est-à-dire contrôle médical toza na culture wana te Ya nzoto na yo mobimba. ya nzoto na aza nango te or masango oyo amelaka wana eza déjà na babiloko oyo eza kodétruire edétruire banere na ye edétruire bacellule Tema moto. voilà omela eloko oyo esala motema moto obebisi ne elongo donc elongo ebebi OK mundela tshaka glaçon. ozomona Beta biloko maître. mundele azosala aomela aotya na baparamètre basécurité ya malamu ke eloko naosala epo lobi retour esalanga mabe te voilà comment je dois me comporter
Ce qu'on biso tombe dans Melayango, la manière de se comporter par rapport aux éléments est allié. Yé amela kaka. Au monde. Ça aura kuitimba moko. Et yé essentiel pour na yé zande essentiel. Maintenant moi nous sommes maintenant volume. Oh, mais qui s'y pensa? Mais question to kenit. Mutuzu pour langue azu volume volume ache. Abenyo pri ya kaji mobimba. Abenyo pri ya kaji mobimba quand on zolobana. Siko ozomona ba cause wana. C'est ce qui fait que biso ba jeune tozo kufa mingi. Pour d'une manière générale, quand ça va mélange wana, les jeunes sont en train de s'empoisonner. Tozali comme la ba poison au tozo kota na nzoto. Ezali oyo poison so melo koti na nzoto lobi nango et comme makaka conséquence. Comme bandoki ya famille. Te ndoki yango ya famille ekuta za na 100 ans. Nani kuta kufite. Ah, ndoki ya famille kuta 100 ans. Mbatika kabato mabe po bongo la mutema meteka buye. Ah, koza na 100 ans ngolo ba muteza mutema mabe. Non, koza na 100 ans ngolo ba muteza mutema mabe te. Koza la vivre très longtemps, ça peut être et ça peut être mais c'est une grâce. Mutazo zo pas na nzambe. Mais aussi peut mutayebi ko se contrôler. Et ça ba tumusus yo ba pesa yo ba produit indigène ya bokoko okotisa na sima po lobi nango ovimba après ba yembela aussi me vimbi après ba mani mette oyo ki déjà bon matisa ba volume meta koti siko pona basi wona zaki pona ba mi bana mo déjà meta soulever ngoye mo ava ku ngana loba moi ça salba bilo pa vimbi sa sima après ba benga e simekoli soko na simate kimisa nembanda neza nde sima lelo komi que no mosi soko na simate ze mobala ko bete 40 nzela donc mosi po mbala bete 40 fois na sima mete to kotana ko to basi siko mais pourquoi pe ba fia lelo ba kufa makasi omoni neti ba conséquences el boso to ba kia ba mélange ezo keneka côté mibalité na basi pe ba melati et solo mete obike biso to ba ba tirbo za pona mibali mais siko tirbo tembo ya masanga makasi so moka mo simo mela bongo mikimela mikimisa donc vous êtes na kati ya cercueil mozo ebate mais tant vous êtes ko mibiki sa kinde mais c'est masanga pe tirbo to masanga on ko boma pe mutu ko za bière eza ba masanga auto benga catégorie ba masanga to benga de boissons brune que pas n'importe qui a romela yango et ça ce sont des boissons très dangereuses dans nzota mutu. Et les gens qui les prennent ou qui prennent cette boisson-là, ce babatambongo au monde régime alimentaire na bango zarandeni. Baye baka qu'est-ce que bakolia ni bakosala pour que ba boisson brune wana et détruire bango te na kati na simana yango. Mais yo sukoza na ba condition wana te. O melango kaka. O po ba toi mona kaka non yo melaka tembo. Yo melaka turbo. Te apa wana surtout tena imoro. Yo ba peso produit indigène au tena sima. Sime vimbi. Atakuto les engrais chimiques. Et indi sa bongote. Et quand ça coûte ndunda bongote. Engrais chimique. Ba mundela sali. Donc osomona ke et befe yango eza koleka kutu na befe ya ba engrais chimique. Ya ko yana sima nene le kata ba engrais chimique ya bilanga. Et ça ma bongote. Tant yozo tia, c'est pour que biso to mona o. To ko apprécier yo. Ça montaille. Et ben ça montaille. Mais il y a déjà maladie morobo sokotisi. Un poison morobo sokotisi. La solomène. Oui. Et poison. O miche na nzoto. Kaka yango wana eko détruire yo. Na elobaki moko pe na bandel pona bato ba olanda lisusu. Ke ba koko ba loba. Ezate mukolo to liaka ligorodo nde to bimaka makwanza. Makwanza yaka kaka na sima. Yo lelo olje yango. Evimbisi. Mais yeba ke conséquence nango eza. Conséquence nango eko saka liwate. Mais ko mimo pe na ba makambo ebele. Batumsuku na omona o basui kis ba pesi acha liboso oso acha liboso et ko rajeunir appareil génital bala okima ote
Donc, ce mobile qui met dans le bal tout à Congo, il faut pas ça y être. Au moins, il y a des gens qui ont bakara. Donc, pour nous, le bac est dans bangote. Oh, bakanga ingai, changa ingai, zongi saka. Voilà. Au moment où on a formule ou un agnos. La formule ou un agnos tout. Toujours se pela nango. Pour tout le monde quand même que ils rendre biso. Et le mot oyo physiquement et aux alabons. Mais des conséquences. Il faut aussi penser dans l'obinayo. L'obinayo détruit. Et comment au monde n'a pas passé belé, comment on a pas maladie et belé ba maladie ya ba venger. Ba obela. Ba comment on a pas cancer, ba comment on a pas ni, n'a pas problème n'a pas terroriste tout. Bota, ça va compliquer. Et tout ça tout aider pays. Vous pas tout aider Congo. D'abord, nous avons une infrastructure médicale, il y a bien que. Mais tout qui c'est les choses Congo, la maladie, il y a des et troisième cause, du point de vue alimentaire. Déjà, tout y a bien que. Tout ça, la bien que. Tout ça, va condition à malamouté. Ce que nous bimba, comme on a dit, du 1er au 30, Aliaka Thompson. La mer. C'est pour dire que Aliaka normalement Congo peso ya mettre ba bolia pe ba miko. Te wana omoni mboka elingi batu. Tala obi na pesi Frank Diongo raison. Frank Diongo na régime obwe. Frank Diongo tayo loba abanda loba ba konzi ba ini. Ça dit que to pona ba konzi pour ba ça la biso mais nous nous sommes rendus compte que bato ponarande banguna na biso un bon pays lingi peuple na bango akondi mateba makolo na kota akondi mateba mikono te kokota te o ba mituwa na kokota te kobos te kokota te funa dendo te kokota te e kokota te po nyoso wana ezali ba maladie eza ba maladie o tozo kota na mboka mukongo Mutoli mko esarate mikila te ya la tia kutu to tunata bon misune kendai mindele balela bongo misune kendai ba mbis oto e baga kendai ba mabundu ya rouge wana e kendai ba bateau de pêche ndezate pour pêcher ba mbis wana nyoso mbonga ko yiba isa mbonga ni ya yiba ti beta biloko mission beta biloko bon matisa ba vomi nyango na esaki bino ke non émission oyo bozwa bikina ba fay pour mettre Gabriel Bondo niveau ko beta biloko aweza ko ina mabe mais mettre Gabriel to comme déjà presque na suka émission na biso mais ba belement aussi tu ezana ko ebele belement esilité ba élément ezebele pour au moins na tongo tona mukola lelo to yekola ta trois sources hein ba maladie mingi ekoki kozala dû na sous-alimentation tozana. Ça dit que le fait que tozoli a bien té. Mais c'est formol pe ko boma mutu nde ba tchara wana. E boma mutu te point. E boma mutu te point. Ba tchango ne po bloquer pour la té ndenge bango ba loba. Bon musala ya banyo ya ba chambre froide. Yo za na congélateur, ce courant za bien, tcha formol te point. Po bomba bilo. Vous comprenez? Mon maître, au taquet, trop le gouvernement. Est-ce maître, ce gouvernement, Bengio, au PSSCO, Maïel, Ozoloba, na quatre émissions, na biso, Beteblo, Galenga Bloko. Et Bengité, tout à l'heure qui maître Gabriel, bientôt Bengaye, pas PSSCO, Maïel, na gouvernement, est-ce qu'au Keneto, Keneto? Au moni, Kobenga, na Kena gouvernement, na partagé na bango, moins de Babaïde, on a zanango. Na Robo Yate. Oui, pour nani. Pour ceux qui ont été partagés dans le Simbi, et sont en gâté. Poster. Yoga, et sont en gâté. Et sont en gâté. C'est-à-dire que tu as le vélo moro à l'élo. Tu as vu résolution à malam. Mais et sont la génération au Baoya. La génération, et rose à la banane à biso. Et rose à la banane à biso. Donc il faut que tu aies ma cambo ya malam. Pour que tu aies une base solide. Pour que bango à tel biso y baye. Baye, babakuta. Déjà ma condition eza ya malam et là on a ko senga na gouvernement ngana za ko attaquer gouvernement te gouvernement eza ya biso
gouvernement est un service. Ce qui signifie, tu sais, un ministre ou un ministère signifie quoi? Ministère, ça signifie service. Donc, tout court, ça signifie service. Donc, ça veut dire que ceux qui ont commission un ministre, ça veut dire que tu es au service. Il y a bâtiment au bout. Et tant que tu es au service, il faut que tu to vivre, to mona yango. Il faut rendre biso. Mutu moko te à travers na mutu oyo bazana ye ba point de vue contraire. Et c'est la raté. Mais bibezoloba, deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils sont d'accord. S'ils sont là, biso tundimi bazalawana. Et bango sikoyo, il faut pas satisfaire biso. Pour pas satisfaire biso bien, ils sont censés travailler pour répondre, il y a besoin de biso. Ce que je vais demander au gouvernement, c'est vrai, même si notre économie, ce n'est pas une économie forte, même si notre économie est une économie à ma capacité mondialement, ou bien soit dans une entreprise mingité, mais quel que soit cela, l'État il faut terminer la bamakamsus. Un, netiba masanga. Non. Izina ngweza wana balimete tututu. Izina bombeza. Yango kutezo uta na cho de chapement moto kamet. Izine ya lotogweza. Izine ya diambeza. Oh, et ça va bloquer yo. Et bon. Oh, d'une manière générale, l'État a interdit ça. Que Ayeba ko interdit, ko prohibé que certaines catégories à bas produits et qu'on compte en mbokate. Neti bas produit neti hydroquinone. Comment beaucoup qui compétit hydroquinone et compte en mbokate. Pour la conséquence il y a hydroquinone et ça m'a cassé ton dimi. Mais vous pensez que ba conséquence il y a diamba et le qui y a hydroquinone. Vous croyez que la conséquence, il y a, comment on appelle ça, il y a bombé et le qui, il y a hydroquinone. Vous pensez que la conséquence, il y a utilisation d'une mauvaise utilisation de produits indigènes. La conséquence, nango, est moindre que la conséquence, il y a hydroquinone. Non. Comment on peut interdire l'hydroquinone? Et pendant que tout petit produit moussous, Oyo et les alliés 100 fois plus conséquences dans les 100 fois que les hydroquinone mais boutique en écoute. Bon bah boy ka bat bilonge be ba comme be kaye kaye. Oui, na époque mo boy. Même j'ai coco. Ali mbisa bien que na tan kombo na e. Na yebi pe j'ai coco à la banquette wana. Na yebi pe à un moment donné ton Francis Kalombo zaka député ba ça be banquette wana. Ba kenana ba usine mususu. O ba oteka ba whisky. Papa mon ba whisky o bateka wana et ça ba whisky ils vont répondre na ba norme té. Tikanga na biso ba whisky té. Ce sont des produits indigènes. Ah. Na biso que ils ont produits indigènes. Et beloni basala je koko na yebi Francis Kalomba ba zui masanga moboy. Ya ba whisky wana. Ba chebo na papier. Ba zui almet. Ba pelisi na papier. Et me tche et réagir le cola essence. Oh! Yaya. Avant que tu n'aies milo belion. Si tu produis un modèle wana. Et que tu aies c'est toute une génération. Oyo, à un moment donné, quand on aura besoin de gens pour te reconstruire Mboka Oyo, mais on aura des gens qui seront déjà foutus, fatigués, ils n'ont plus rien à donner à ce pays. Pour Nanini, ils se sont fait détruire avant. Chaque jour, au moins, whisky mo bimi boy, XX, whisky mo bimi boy, au café room, whisky mo bimi boy, jaune, papa, l'État, au moni, merci pour le président Fachi. Oui, merci pour Annie. Et ça dépend comment il est présent. Merci pour Aye Kola Moussa,
ata esprit ya état de droit. Papa, nga nazali coordonnateur national ya IJED, Union des juristes pour un état de droit. Et ce qui vraiment tolingi ko aider mboka oyo, il faut tout ça là en sorte que même les opérateurs économiques au bazoya ko investir na mboka na biso ba respecter ba normes ou soit la législation économique ya mboka na biso. Sans cela bato bazokufa. Ozo ndeni ba cause ça. Ce que bato ba yebi yango ba makamwa na te. Ya mona ngo normal. Et le réseau pela le roi pétrole, le roi l'essence. Yo zo dépôt la muka ki tongo ozo mela et détruit banner, et détruit ba cellule, et détruit ba misuni, et détruit nyoso yo, beléman nyoso sala ke mutazala na à répondre na ba capacité moko boy, na ba qualité moko boy, yango za ko détruire. Merci beaucoup, Maître Gabriel Bondo. 42 toujours bagenobo so babik na ba fête comme déjà na presque il y a kusil sa émission na biso bête bloque lenga bloque na bi na promettre bino toko yamba Maître Gabriel par rapport à sujet tellement belé azo pesa mayeli ton Maître Gabriel azoloba zo bik na fait komaka pozo mayeli soko zo kangote o zo mon ça bien. Merci beaucoup, Maître Gabriel. Mot de la fin na yo numéro na contact bas quelques salutations na on a bato sur bataillon émission bête bloque o kelengi ya biloko ngi si faut na pesa batu mbote na banino na bino bato chaîne. Ah oui, merci beaucoup. So il faut na bakisa sous na pesi na peuple congolais nyos ko banana chef de l'état ti na peuple congolais o yazana libumu ah biminante ah peuple congolais na pesi ebe mbote osomona na pesi mbote na yebike oyo tolobi eza ebandeli pour oyo to lobby to pesi moi ba cause oyo naturel peut to tesi ba responsabilité oyo ya mutu mais le cause surnaturel ou spirituel non to lobby yangote dangereux encore to koya ko lobby lango mete yango ku ndeza ma belle sous koleka mais merci nzamba pambola chaîne oyo apambola batunyo so basa na chaîne oyo chaîne oyo kindeli boso pona nga. Puis il y a une chaîne comme la chaîne numéro 1 hein? Et mondialement et comme le plus suivi et comme on a abonné moboye nombre ya abonné moboye oyo ata chaîne moko de na commission papa continue ko lobela makambo ezo simba ba vie ya bato. C'est comme ça que nous allons les aider. On a contact batunyo so baza pour ça ba conseil pour na ba dossier ba ko be on a plus 243 84 66 66 466 plus 243 84 66 66 466. Merci beaucoup, Maître Gabriel Bondo Wanto Yambaki. Par rapport à ce sujet, Nabiso et Mukolo Lelo, Nengi Bajen Bazokufa Abimisi, ba vérité, Abimisi Maël Naye, ou Apesi Babon Nabiso sur la Catalara Ndinga TV, chaîne à vitesse et chaîne à actualité, beaucoup monter, beaucoup partager, bon restez toujours branchés na Katia la Ndinga TV pour vos événements, pour vos missions et pour Yamakasi. Ils ont nulle part ailleurs, Kakana Catalara Ndinga TV, chaîne à vitesse et chaîne à actualité. Tikana Vanissa, Maman la Ndinga Moulin Vesedora, moi ça Makasa Longa Bitumba, 2000 personnes, 3000 personnes. Maman la Ndinga Longa Bango di Bakise la Grèce la japonaise, Lenga Mukili, Bimasuki Pembe, Okumbara Bakoko, Tikana Vanissa, Igako, Emotrema Yolal Mombele, 4 femmes, Motali Monso Komisinzambe, Tikana Vanissa, Dieboula, le Kumu Yabana Mombele, Japon toujours, na PC Bamoti Persozali, Movier, Adosenga, Maître Sengi, qui n'a sent toujours Motomoko, bien Bikabaka, Mama Katoko, la beauté des Atlantes, Tikana Vanissa, beaucoup de respect, na Maman Marie Kitoko, na PC Bamoti Persozali, émission Beta Blog Sili, vous a toujours branché, na Catalara Ndinga TV, chaîne invitée et chaîne actualité. Merci beaucoup. Aïe, maman oyo ayebi kofana na bana, maman malamu, dala evandeli na ye, mwasi ya motema pembe maboko pembe, la reine Ndinga, maman ayebi kosolola. Balobi to s'abonner, biso nyonso na kati ya chaîne na biso, soki o raté etali yo o na yokaki te, o na monaki te, dala ye wana mama kitoko, evandeli malamu, la reine